Mingi balandi ya émission na bino Lobiyanani. Lobiyanani, lobi ekozala ya nani. Lobiyanani, lobi ekozala nani na kati ya mboka. Oh, lobi ekozala nani na kati na famille. Lobi ekozala nani na kati ya société. Oyo, papa Elonga. Juge oyo etake mopanzi sango, etake mwana nkolo, mona kibisika oyo abandaki kosambisa procès lundi biso soto mona qui aujourd'hui mercredi à titre à 2h du matin. Lecture non par rapport à Ilouana. Parce que des heures de ça, la mort est naturelle, okay. Là c'est des 1. Éternel Dieu Lobaki, toi qui poussière, toi qui retourne poussière. Okay. Je ne vois pas à qui il faut attribuer la responsabilité de la mort parce qu'elle a la compétence ou anaté. Okay. Sauf que les circonstances, il y a Ilouana par Matagaba, tu vas réfléchir. Okay. Alors, il semble-t-il qu'elle est malade. La maladie naïe, éternel Dieu a fait que a récupéré moko ya bato ya sembo topé bazusi ya ekolo na biso. C'est vrai ça li passi parce que ça n'aura pas si ko bungi sa moto lingi na tango yo lingité. Et puis un papa et puis ça qui na dossier moko il fallait qu'il a aidé mboka. On a ko éclairer makambo soumet. Na projet ya biso nyonso na ya yemoko bato to yebaki ke akokomisa makambo na suka na musala o ba pesa qui étant que zuzi. Mais éternel Dieu savait que ce que sambi a quelque sambi lundi a mon angélité. OK. Il s'est fait que mukolo mokila mukolo pema a permettre jeudi tata na biso akende. OK. Mais ezali ba signe ya malamu te ndenge baliwa ekomi kolandana. Po to lobaka yango. To lobaka yango que mukolo atiki akitisi ba ange na ye awana se. Mboka na biso ba zipiki yango elamba ya mwendo. Et pas à Lucifer. Okay. Et éternel Dieu a quitté si ange bazo c'est le mot d'ordre. Éternel dit akobeta na couche nyoso. OK. Tozo reprendre. Lelo na zolo bayango. Liwa ekokota na ba couche nyoso. Ezaka ke église te. Et loko zo bangisa. Pona mboko tokokundana bato tokana kokunda te. Mais papa Elonga, elo ni ezo sala ke lelo tata mokondi Félix akoma kokufela ka bato o baza tout autour na lelo vanda liwe bandi na espace il y a 2 mois to lobaka ka 2 mois et demi akufisi plus de 6 personnes na kati ya présidence o bazaka ba proche na. Est-ce que ça mauvais signe? Soko moni likolo yindi se ke mvule lingenoka. OK. On voulait c'est pour la couper sa annonce y arrivé na ye pour moto na kwa na ya milengele. OK. Kwa zana posa mai azela mai. Kwa moni katika kibilamba na singa alongola. OK. Oba ndeko kinde wenze akima mbango akoma na wenze. Tout à fait. Eza annonce ya malamu te. Bazo yebisa yo bato bazo kuya wana so bakufika na Yesu te sata na mtao bénéficier. Pour milimo na bango mtazo wa yango. Eza signe ya malamu te. Yo lobi plus de 6, vous avez raison parce qu'ils a plu. Mais si vous avez interrogé l'histoire, comment on a eu crash d'avion, tout ça, déjà au-delà de 9, 10, 12, oui, là c'est vrai. Et ça l'a bien été. Okay. Pourquoi? Parce que éternel Dieu a permis cela. On commence à permettre les lois oyo et pas une ligne qui n'est qu'au Simbama. Pendant que yebisa muto azana se soki likolo baza frappé na se muta kobika zate bon milengele et puis bandeko batikali o tozana bon moy ba ope baza likolo kuna baza mayele ba lukanzambe c'est que lui ko continue toujours ko frapper mais na lobi na yo la mort doit continuer parce que éternel azana kanda nzamba pindoli na ba dossier ya kala ya bato basala mabe mboko emeli makila ya bato trop or les sans cri soki makila Yesu eyete kokuta makila mosusu na olo bano makila batwane bandaka ko ganga ekozana défaveur ya mboka na biso soto le bitozonga même na kati ya culture africaine au mona ke soki mama komi kokufela bana mingi il faut les deux familles fanda. OK. Il faut les deux familles et fanda. Soki bato bakomi kokufa na kati ya libota famille fe fanda ba solo la ba yeba au juste baliwa oyo ezoya pona nini. OK. Et c'est là que konzamboka fo baluka basala. Ba consulter ba homme de Dieu. OK. Botu na nzambe po anini calamité o ekoti. Disparition ba homme d'état ekomi ko salema pona nini. C'est dit à quoi? Mais tata mokonza kambaki mboka na tanga zo ki pouvoir na ba pasteur, na bande kono ba pasteur.
balekana na stade de martyrs bazo sambela. Comment se fait-il lobi que mboko eza likolo noir ole que mboka bekamba maki batika ki ngo pa nkolo? Problème eza ya offrande te. Mais ya mutaki ko offrir. Tate ekolo Kongo initiaki. A initiaki likanisa malamu. Mais problème etikala ki bato bayaki ko offrir mboka oyo. Offrande bayaki nango ezaki malamu le Congo. Mais bato bayaki ko offrir Congo epa ya Nzambe, bazalaki digne te pona ko offrir Congo. Ah OK. Yongo ebisanga libonza ya kanisa ki mabe. Te kayende mutu azalaki mabe yango libonza ni ba yambaki yango te. Dieu jeta un regard favorable à Abel et à son offrande. Donc yambonkolo tala offrande ya Abel. Abandaki kota d'abord Abel. OK. Bato wana bayi bazwaki te ko sangana, bazaki bato bazalaki dignité. OK. Ebele ya bato bazaki kuna tokangi bango lelo mitakala te. Balongoli bilamba lelo te. Bato bakoki kopesa Nzambe mboka bango wana. Bato balingi bilamba te. Oko mona kezaki bato yo eza lokola moto aliboma ekopesa au plan préféré na on ndimite kokolia. Ata balambi yango ndengolingaka. Po moto amemi yango sa liboma. C'est comme ça avec éternel Dieu. OK. Mokonza mboka pesa ki confiance po alobaki ke na bengi basali ya Nzambe po na yebi bato yo basala batambo na kobanga Nzambe. OK na sima ya bato wana ekobo na ekobo. Ole ba pesa Nzambe mboka ba pesa ki yango de Satana. Yango ba résulté bandi. Donc ba pasteur Nioso tout ça qui va tourner stade de martyrs wana. Basa basali ya Nzambe. Yebisanga message clé ezaki nini? À part mokonza mboka lobaki, bango balobaki nini? Message mango ezaki nini? Entre bango na mokonza mboka nana lobaki maloba ya Nzambe. Zaki mokonza mboka. OK. Bango tala papa maman. Na yebisa yo étant un ministre de l'Éternel. Ce qui est aussi ministre peut-être il y a budget en mboka na biso papa na biso Baudouin Mayo Mambeke le maître. Na Brazzaville. Soit qu'il y a mission de service pour exercer le ministère na été. OK. Mais ngai na okena ko exercer. Ata minga na Kuala Lumpur na ko exercer. Na zana ministère o ezanga place, ezanga limite. OK. C'est que na ba occasion wana il a fallu ba ministre de Dieu ba s'imposer na ministère on ko la pesa bango pour na ko sala quelque chose de la part du Seigneur pour na mboka oyo. OK. Ba muso ba tokina bango tili fobo. Osomona. Ba muso to kanga bango. Tukukanga bango. Bokanga banani. Bino boyo kanga batu to boyo ko délivrer mboka. Dans la Bible eza koloba, vous devez beaucoup prier pour votre pays car votre bénédiction en dépend. Si comme mboka oyo batu oyo ba telemaki lokola bangonde balakisi nzela ba bato basi babunga nzela. OK. Ba désorienter mboko tina maboko ya Satana. Mboko ba bengana Yesu Christ. Mboko ba bengana Yesu. Nkolo atomboki po mabele ya Congo atondisa yango nkita po ayeba kike il y aura des Congolais. Soko ke ko fungola maman na ngai makomi na Nzambe. Au moment que Éternel Dieu parle dans Sophonie chapitre 3 verset 10, 9 à 10. Éternel Dieu parle du Congo. Pays moko zana sima ye chopé zana ba fleuve ebele ni balibele ko le RDC. Dieu a parlé de la République démocratique du Congo. Mais il a fallu maintenant qu'on permettre la prédestination ya mboka oyo ya Kongola Simba. Tout à fait. Le batande ko na biso bakenda. Kombo ni nkolo benga kanga benga na kombo wana pona région de Kombo wana. On connaît un benga Gédéon Vanya Hero et le batande de Kwana, Général Boulata Bitumba quartier. Ata la brava benga papa ya Bikolo. Isaac go to na yate. Donc a mona ikenza mazana ya bakombo yango na ko senga na tata Nzambe. Asala bisongolo. Kombo ni na benga kambuka oyo. A permettre to kombo wana to rejoindre yango po Congo e bimana kata molili oyo. Et lokola biso baton ko la pesi mandat to ye koloba bato balingite to continuer koloba. Mais y a pas si mukolo no banda ko beta ntangwa ke bozonga boya to sala boato to tonga masuwa po mbule za ko ya bato baboyaka. Ku fe kotaki. OK. Maman, facilité pour récupérer temps ezali. Parce que ce qui te fongoli 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Tu kotanga na permission? Amen. Nzamba pambola yo. Yoka makomi na Nzambe za koloba. Si mon peuple sur qui invoque mon nom simili. Na bani makamwana ni bale soki libota nanga mon peuple. Éternel Dieu nous reconnaît étant son peuple. Soki to invoquer ye. Tomi kitisi tolongoli bampete to tikeli ba pulusu na mapinga. Bango bana tampete po bango nde ba o mériter pété. Ozomona? Tomi kitisi to pesi Nzambe autorité na ye na mboka oyo. Tozongi Nzambe na place na ye to bengani bouddhisme. To bengani maikari rose Christ. To bengani biloko na nyoso. OK. To pesi Yesu Christ esika na mboka oyo. Yo makomi na Nzambe za koloba. Si mon peuple sur qui invoque mon nom est simili, prie, babondeli,
et cherche ma face, tu luke le nzambe. Bayaka luke le nzambe avec la sincérité. Avec la sanctification. Bayaka luke le nzambe na masumuté. Na be kobo te na banyonga bato abasa bato mabala te na te. Et s'il se détourne de mauvaises voies, ce qui peut baser makambo na bango ya mabe ba pesi yango mo Congo. Problème na biso na mboko yo mabe comme tout le monde yango lokwa nguba. Bato bayoka mabe elengi lokwa ba fumer liboso ya cigarette. Bayoka ngo elengi lokwa bibere pa ya mwana wa bébé. Mais encore zo na biso soki to pesi mabe mo Congo. Yoka. Je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Amen. Ma commune nzambe lobi pombo kanangai Congo e bikisama. Possibilité liboso faut to invoquer nzambe. To mikitisa, to sa la prière. To boya mabe to pesa mabe mo Congo. Maman, confesser mabe. To ndimage mboko to tambola mabe. Mboko to yibaka. Mboko to saka masumu. Les bateaux, il faut pas dénoncer ma bébé. Nous avons la capacité de renoncer à ma bébé. Tu délivrer beaucoup. Mais ce qui te lobby, tu kekaka, tu coûtes dans stade. Tu sali prière. Après prière, téléphone est leli. Mbongo wana ndengeni, mbongo anganya mboka. Yo détourné. Nazo lobana yo. Maman nangai na mboko to komona aka molili. OK. To la ke mboka te. Pour mboko ezala guéri. Il faut tout boya mabe. Mabe il faut tout ando boya wapi à partir likolo la présidence. Ti na chef de riz. Na pasteur ti na mwana Kodim. Na DG ti na huissier. Na tata ti na mwana suka. Ndoko mona mboko yo et ce changement nango. Mais lokola tozo yo kate, le contraire. Ya moto makomi na nzambe population. OK. Papa Elonga, siko etant que basal na kolo ndenge makambo ekotala balobi batu ba oyo kate. Siko message nini o mo pesa na tata mokonzi ndenge mboko ekotambola na bukulo e bakufa na bakufa. Ba mongo benga ngo. Koyi ba epai. Ba benga ngo mukuya. Benga ngo mukuya. OK. Na ko ebisa yo ezopesa pasi. Baliwe leke belé mais ville morte etikalo salemate. Deuil national les athées. Mboka etambwa na botutu ya liwa. So la liwe ekotambwa na mboka. To décréter une journée. Une journée pour na kezali journée ya deuil national pour na bandeko bakufi et puis to senga mawana nzambe likolo mboka oyo. OK. Ya pas ces awapi. To kila biso nyoso tata mokonza loba na télévision ke to kila mboka na ngai mo Congo to kila. To senga mawana nzambe. To ko perdre nini? Toko c'est est-ce qu'on nani akufa poto ko makokila. To batuzu ba koloba ke yo za musanzambe yo kila. Tanga na kokila yo na ekobo. Ngana kokila yo na milangwa. Nkola oswanga lo kwa Abraham. Kite ya kafandawa. Afansa na kana. Bino botikali boziki. Abimisanga lo kwa Lot. Alors pour ne pas à la bongo to éviter Sodome et Gomorrhe zika. Tate ko le Congo. To décréter deuil national. Bande ko ba kosila. Pe baliwe silité nkola la kisaki pe to ko lukandelo nzambe na mawana yeli ko mboko yo poto vivre yango to vivre mawana loboko ya nzambe ezo senga biso to luka mokolo moko papa mokonzi ekolo apesa modo de Congo mobimba ko uta na yali ya te mama li ya te bato nyoso to fanda na nzala mais mokolo yango to lonase est-ce que bato ba ko respecter yango na lobi na yo omoni ndenge ba bisaki biso to so ba mesure ya prévention pona ko kima coronavirus bato ba che kashne. OK mama soki moto akotala ke likambo zo considérer mboka nanga ana capacité au salango to yebi ke ba dongolo miso ba osate bato na ba ko sate mais l'essentiel motu ndeba moko ezala ki vandi par une autorité moko ba teka yango na molile pa ya autorité na loi na maya loi là-bas et ko senga autorité récupérer mboka oyo apesa ngona maboko nzambe pasi atata ekolo Congo bato bazinga ye o ya ko ebaki baba sana nzambe te bato batika nzambe bakabwana deja na nzambe yangwana lelo pepe Congo eza maudit na mitakala ba pasteur ba relaxa biso ba pasteur to ebaki baza sana nzambe mitakala bango ekomi publier un peu partout ba koluka bato la nudité sacrée
Tango tata mokola omi kotika nudité na ye ezala exposé na miso bato tata ya bana bana ba ko bota bana ya komiti akomi déjà nkoko akoloka mboka mobimba boye pe molumba ngo ya mosali ya Nzambe quel niveau ya malédiction ba ko mena biso na mboka bitumba mususu eko mundama na mboko po batata wana ba loki po ba loka biso ba longoli nde bilamba bake ko so ba Jezabel po bazwa vina bango ya molili basala yango sikona mpoasa po mboka ezika. Ça c'est l'abomination pour notre pays. Ça c'est maudire un pays. Non lo bana yo Clarisse Wechi no wa langwe masanga mwana na yesha mamoni molumbu tata la muka yo ki sango a maudire koko mwana ya shamba alobi de génération en génération bakota na esclavagisme pourquoi ba umbu 18 ans OK ce que biso ba milumbu nyonso oyo to komona o ekolo malédiction na yango ekolongwaka et puis les camarades comme batango nyonso to ko ebate bango so bakeka na ekolo moko baluba les camarades zani ko salir mokonzi mboka pa moko azana muta tribu wana mais année d'action tata mokonzi ya biso na 2020 ça nde bandeli biso kaka ya boye bolumbu te wana na ebite kufa bolumbu ba pasteur ya ba homme politique kufa bolumbu ba pasteur ya ba homme politique tata mokonzi ekolo bisika penda alenge beni pe afandi penda na kiti na komona mboka modele ko tambola boye ba homme de Dieu lokola bino bokolo basiko Nzambe fasa na ndenge nini pour la mboka o tai na ngai ne longi na ngane elamba na lati na ko mériter komona mokonzi mboka te esengeka ba o wana te bato bataka nde kazaka akotambola motoka monene OK pomona ye okukuta pena ba mapingo ya ye acha ye ba pulusu wana nde bato ba ko mériter kuna ngana pamboli Nzambe pona lukita te ko konta lukide mokolo mokili amen oya ngai tata nde mokolo mokili ye nde akopesa ngai makambo na kosala mama oya koyoka kozala sauver oya koyoka ta kozala épargner te muto akosa ote Congo eza mboka Nzambe. Si tu veux vivre le bonheur du Congo, il faut marcher pour le Congo d'une manière positive. OK. Liboso na Nzambe et puis tomoni le tobuki mbuma mboka o. OK. Tate ko le Congo ana choité. Ana choité. OK. Tokota mabondeli. Na sengo be mokolo moko ye moko apesa biso mot d'ordre. OK. Esili. Pona ko chiter papa Elonga état que mon sai na nkolo nengo komona makambo ko tambola na mboka je pense que l'anda qui dossier à Vital Caméré état que serviteur de Dieu parce que mbongo ba bungo komona na bisiki ezalité eza mbongo ya trésor public o ba pepe congolais le ba na pasi état que mon sai na Nzambe nengo zo mona mboke ko souffrir nenge procès ya Caméré le kanaki lecture non par rapport à ça te le quoi justice azuna no mokano te na komona ko lo bate OK pour justice mota ko edenga ipona iba soki mbongo ngwe bungi to ba bombi yango quelque part faut monana OK to pe basi balie yango et puis nata la justice bon soki mota le mbongo yo mobe ko lobi nini ah pe souci ya libosa tiki molimo na te tata Nzamba so belo kumu po yenda a permettre OK mais abilembo nazolo bana yo soko betika kama bakumisato na nzela tamuso ko zonga ndako bitenzele za bien te takutani boendenge ne siko bato bako kweya mais ba congolais bako kenda misa ko kangama et puis ça passe makambo etali procès à ndeko na biso papa na biso Vital Caméré total la cas justice mabakambo c'est maboko justice justice nde muta ko éclairer opinion tokoloba nini poto yebite belema nini o za réuni nani ndako lo bosolo nani ndako kosa l'état kaka ndako sunga biso moto akomona kazana mbeba asenga be bolimbisi OK to kai mawa Nzambe pa kai mawa to bondela pona ye alongba na mabe mbala simazonga na bolamu. OK voilà merci beaucoup un mot par rapport à peuple congolais natikali mosala Nzambe boko misanga te ko à côté politique te natikali mosala Nzambe ya kufa o eza problème spirituel il faut que tu vas ça la message nini o soka le baluka docteur Muyembe ko ba msu corona OK okomona ta mususu boke ko luka ba politicien ba to se comprendre te beaucoup de pasteur ba docteur mususu ba non je estime ko cause la poison mais biso le quoi to zwa ki déjà message que nkola ko banda ko beta dans tous les secteurs politiques église na ba famille na siku tunayebisa ki bande ko tomataka na bango musu ngomba ko bondela
qu'il y aura des morts subites dans la famille Nabiso. Tout banda ko sambela pona mabota. Je me rappelle. To kona les ana batu musuba ko la mukate na kati mabota Nabiso. To singa mawana nzambe. Mais to tambo na vie ya sanctification. Il y a pas ces awa piso ki muta boy na ekobo. Il y a pas ces awa piso ko boy milangba, oboy ko ibo, boy ko tola ko chola, oboy ko ina, oboy ka ko sa masumu, oko perdre nini. La côté politique était mais makambo etali Congo. Ce qui moi les lobezali to koloba ce qui ben kola pesi malba pona mboka oyo to koya koloba pon kola mokatindi prophète de la nation il faut botoyer ba rapé mboka selon spirituel les autres selon la vie spirituelle ko tambola ndenge voilà ça en tango ya ko pe koloba makambo mususu après boyi simba yekende na pe okoko loba ke ne ko simba pe likolo to koyeba te ba nani na lobi na yo boyi mais liwe bandeli tata mo konti ba liwe bandeli wapi kuna la présidence soko mama soko beti mabakumisa to salo zonga OK nzela ko kende amala mote voilà merci beaucoup un numéro de contact babengayo. Voilà, merci beaucoup. Tokomi vraiment na suka ya émission na biso. Otozo luka ezali kaka koluka avenir ya Congo ezala toujours malamu to ezala toujours meilleur parce que makambo ezo le kana République démocratique du Congo ezo dépasser même mon attendement. Borofanda bo liwa, borofanda bo bayibi, borofanda bo où allons-nous? Touti wapi to komi wapi to kokende wapi lobi nango nani oyo moi si au tendresse où allons-nous? Toko kende wapi na mboka au République démocratique du Congo. Est-ce qu'il faut que to fanda kimia to lobate parce que balobi libre d'expression ezali sous-souté comme soko sali bo diffamation. Ba ko benga invitation on se retrouver na nini kuna na prison maka diffamation. Diffamation. Voilà. Ce que l'on dit likambo balobio diffamation. On lobi likambo diffamation. To ebite to fandande kimia to tara makambo ko le kana République démocratique du Congo to nini nzambe tata. Nzambo za wapi? Na tombola ta maboko. Toko kende wapi? Ata to luki vérité suka lango il faut ka to mona makambo ko tengama et lobi papa elonga mabaku. Voilà, merci beaucoup. Tokutani mbala sima avec un nouveau numéro na pamboli batson soto Bolanda qui émission na bino Osananga ezayo Dotonanga ezayo Nalingi yo na motema Salananga tinasuka Tindelanga banjelu